Adama bichimba bene biyekoi Adama mulekele la byakuta byonsu Mukache kwa mutimikatu Yeye wakajal bichumei Adama wakafomana betu Nike mwa mulume oyes Mwikani talamda Matuguma kumyala iwa wetu Kai muda kantubana Kai muna kantu jatu Jesu wanye Jamulu kwimana kwa mane Nuji mwana wanzambu Handa munaji mocha kuja. Voilà, merci beaucoup. Bandeko so bolonda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo. Mwana mobali wa Saïla Rabino Musala. Partout dans le monde entier, bolonda biso na internet na chaîne na bino Cell News. Ya Christelle Mamou La Rose, motema ya bato ya propriété privée. Papinzo la meso te lobibe to benga ba to benga e papuche to benga e dadi pour ekosala bien. Alors Jerry Kobetox na Chic Mampu ya lelo tozana avenue Éthiopie, surtout na rue Chikapa to yé inauguration par rapport ya bandeko na biso ya Congo Suisse ba yebengi biso il fallait to yé et puis nga Jerry Kobetox manga ya danger ponga na zaka moto na songi songi et puis na lobaka ba vérité Congo Suisse ba ko inaugurer to yé ko inaugurer bureau ya Congo Suisse na ebité soki salama mais ko salama kanango bandeko na biso nous presse de l'internet tozaka moi considéré mais bandeko ya Congo Suisse tala ndenge ba valoriser pe musala na biso na bandeko ba pesa biso mo chance te tala ndenge lelo ba vandisi biro na bango to yeto sur la bino ba image to so ba interview pour esala bien partout na mokili momba bozola na biso Chic Mampu ya tokena na image. Après, on va céder la place aux artistes comme le Woman Show. Vous savez, notre rôle est aussi de divertir avec ceux qui sont dans la tristesse. Après cela, on va passer à la cérémonie de la coupure de ruban et visite de notre plateau et studio. Après, vous aurez la démonstration des journalistes et présentateurs de nos sites. On aura aussi Pati Ambrage, sera le nom de Télé 50. Il sera à l'intérieur avec nous. On aura l'interview avec nos autorités. Après les interviews, c'est les photos shooting avec les invités. Demain, après cela, tout le monde aura aussi droit de visiter la salle. Mesdames et messieurs, chers distingués invités, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour. À fête de l'inauguration. On est là avec vous. Je veux aussi Nana Beaka, CBS Télévision. Steve Kambanga, vous le connaissez bien. Vasco de Gama, il est indépendant. Je vois. Nous débutons tout sérieux là tout à l'heure. Je vais vous demander de bien vouloir s'élever. Nous allons prier comme vous le savez. Et un peu light. La Bible dit il est le seul qui est assis au milieu du trône. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il s'appelle Jésus. La Bible dit dans ce temps, nous devons rendre gloire. C'est pour ce Seigneur, nous te recommandons que nous apprécions. Sois avec nous et nous jusqu'à la fin de la dite manifestation. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint soit présent au milieu de nous. C'est pour les petits, ceux qui semblent. Et aussi, ton Esprit qui se précipite le pas de tous ceux qui sont en état. Afin que ceux qui seront ensemble avec nous, nous soyons tous en même diapason. Seigneur, tout ce qui va se passer. Amen. Nous sommes là, encore une fois de plus, veuillez de souffrir, de vous lever. On va passer à l'hymne national de notre pays. L'hymne national. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, à tout seigneur, à tout honneur, veuillez vous lever pour l'hymne national de notre pays. Veuillez vous lever s'il vous plaît.
l'hymne national de DJ, si tu es de la même avis avec moi, c'est parti avec l'hymne national. Merci beaucoup DJ. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, de bien vouloir lire les mots de circonstance de la dite événement. Votre attention s'il vous plaît. Mots de circonstance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Son Excellence, Monsieur le conseiller chargé de mission à la maison civile de chef de l'État et conseiller chargé de mission et stratégie à la primature, l'autorité morale de l'OSGD, les amis de Gaba, Anga en sigle au nom de Jean-Marie Mboma, chers confrères et consoeurs de la presse congolaise, ainsi que les artistes, musiciens et comédiens ici présents, chers invités à vos titres de qualité différents, bonjour. Encore une fois de plus, bonjour. À l'occasion de l'inauguration de notre siège social et administratif, de nos sites internet et chaîne YouTube www.congoswistv.com et www.véritéuniverselle-tv.com, situé au numéro 13 de l'avenue Chikapa, dans la commune historique qui est Kasavubu. Dans le souci d'encadrer, former, informer, divertir, éduquer et surtout promouvoir la culture congolaise partout dans le monde et aussi dévorer le blason de notre pays, la République démocratique du Congo, comme dit-on, RDC et Lokoyamakasi. Monsieur Joao Simae Moussa Didi Maître John, affectueusement appelé l'homme à double brassard, le full epic boss, il s'est décidé de créer ce site internet dont les noms sont remis en marge. En effet, les www.congoswistv.com et www.véritéuniverselle-tv.com met à votre disposition une agence de médias dénommée CSVI Multimédia qui vous servira à toutes vos activités telles que reportages pour des cérémonies de mariage, collation de grades académiques, conférences, séminaires, campagnes, retrait de deuil, anniversaire, réalisation, spot publicitaire, magazine, documentaire, théâtre, cinéma et aussi met à votre disposition un centre de formation professionnelle en prise de vie et montage vidéo ainsi que journalisme et temps. Les inscriptions sont à court. C'est pensé, mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le conseiller chargé de mission à la maison civile de chef de l'État et conseiller chargé de stratégie à la primature, l'autorité morale de l'ONGD, les amis de Gaba, chers confrères et consoeurs de la presse, ainsi que les artistes, musiciens et comédiens ici présents, vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence et aussi retenez que
La porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent bien soutenir cette mission pour nous accompagner comme étant partenaires, donateurs, sponsors. Et ceux qui veulent bien s'inscrire pour la formation, veuillez nous contacter à ce numéro. Pour plus d'informations, nos bureaux sont ouverts. Je vous remercie. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Faites beaucoup de bruit, c'est la fête. Présentation de la délégation qui vient de la Suisse. Il s'appelle MSK. Malheureusement, l'autre est un peu en retard. Là, je demande à MSK Franck Massacre de bien pouvoir faire sur la délégation de la Suisse sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De la Suisse. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Là, je vais passer directement à la présentation de tout le personnel, de Congo Suisse TV, ainsi que de Vérité Universelle TV.com. Ils sont là, ils sont nombreux. Dirigé par celui que j'appelle le number one, mon boss, mon papa, le full boss, Maître John de Switzerland, l'homme à double brassard, moto, qui est ma casse. Voilà papa na ngande na lobakake, papa na biswa l'équipe à mon abayoji na nyonso quoi. Là, je demande à tout le personnel de Congo Suisse et Vérité Universelle, dont je vais citer les noms, de bien vouloir s'élever là où ils sont. Je commence par Monsieur le chef, le number one. Merci beaucoup, nos présidents. À la troisième position, nous avons notre conseiller juridique, il s'appelle Maître Minolo Milos. À la quatrième position, nous avons nos journalistes qui s'appelle Jemima Télé. Je viens vouloir se présenter, elle est là. Jemima Télé, elle est là. La gigantesque de la presse. Là, je vois celle que j'appelle le Mbiaka de notre site. Le Mbiaka de notre site. Elle s'appelle Laetitia Meta. Laetitia Meta, elle est là. Laetitia Meta, elle est là. Et aussi, notre journaliste qui fait des émissions politiques, la femme noire de la presse congolaise, elle s'appelle Jeanne Tchekwa. Elle est là. Et aussi, du côté de technique, celui que j'appelle le robot de la presse congolaise, Tourdo Minginina, il est là. Balobi ata lelo tilobi alembaka kima kaka makasta musala. Surtout, Jonathan Mutenga, les caméramans tout, Mouna Makanda, il est où? Jonathan Mutenga, il est là, il est là. Encore, le Mungala, le Mungala moya pete le makambo zawana. Il s'appelle Shikito Isenga. Il est aussi caméraman monteur, il est là avec nous. Là je vois encore Sami Tumbo, caméraman monteur, il est aussi parmi nous. Il fait partie aussi de la DRT. Donc l'ingénieur Sami est là. L'ingénieur Sami est là. Il est là. Simba Masore à DRT. Télévision donc pour votre information d'ici là et pour la retour. Là encore notre stagiaire Balobi, l'étoile montante. Balobi va faire apprendre la vie à moto. Il s'appelle Jurel Sekiyongo. Notre caméraman, il est là. Jurel Sekiyongo est là. Et aussi, nous avons une réception. Donc, à il faut s'adresser à la réception. C'est sur rendez-vous comment. Il s'appelle notre réceptionniste. Il est là, Christian Vito Konda, chargé de réception, il est là. Merci beaucoup. C'était le personnel de notre site. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Quand même, vos applaudissements pour le personnel. On est ensemble. On est ensemble. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il est là. Papulaka. Merci. Papa Sounanga na Moukokazwa Bidé.
mbote na biso mbote lisusu lakisaki oza na esengo mbote na biso mbote lisusu merci nazo remercie lisusu bakulutu na ngai mosala oyo po biso tosala yango tozwa mpe kuya kosala yango namoni bakulutu baza kuna namoni kulutu na biso papa Mundweri nakoka kotanga bakombo nyonso te merci nzambe apambola bino nalingi ete naloba mwa likambo moko ya mokie oyo eza très important tokutanaka boye pamba te namoni papa Makaya apesi nga confusion moke na papa Mundweri akomplike nga makasi bana na telemia tokutanaka boye pamba te eza na eloko moko ekutanisi biso soki ezalaki pema te nga na bino tolingaki tokutana te yaya nalobaka boye nazotamai na monoko te soki ezalaki monene nzoto ebatelaka me oyo yanga pepe kala kufa te po ye babengaki éléphant d'Afrique bongo soki ezalaki elamba place oyo natelemi na leli lisusu fumu pakester bao bayebaki kolata lokola papa nga nakanisaki elamba ekobatela bango nzoka elamba etikali kokoka kobatela bango te bongo soki ezalaki mondongo na leli lisusu ya mari misamu ya mari okendaki elenge makasi tikete molimo mepema na kimia bongo soki ezalaki bote ayaya mboko mwasi ya kitoko makasi nazolela Jeanette Bombole mwasi ya kitoko na kati ya famille ada Bombole tangu natali famille nanga natali famille ada Bombole na moni te famille ada Bombole baleki biso na kitoko boniko ekomi nini yango nalobaka boye pepe kale ya mpanya ayebi boye na nzembo nalobi ete bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya oyo kolimwaka na mopepe tolingi totanga na mokana na Jean mpe soki tolongwe na mokana na Jean nde tokoye kotanga na mokana na Leki mpe soki tolongwe na Leki tokotanga na mokana na Daniele yaya soki lelo tozonga mona epakitesi ya makasi na mboka na biso ezoluta mpa na biso bato ya liboso yaya tozokaki impolitesi makasi okokoloba teke na mokanda oyo tala baninga na kimbangiste baza respect makasi okoyoka bafongoli mokanda tozotanga na mokanda na papa Kenye tozotanga na mokanda na papa Simon okoyoka bato na biso oyo ya papa Sami bazoloba ete tozotanga na mokanda ya papa Sami tala respect na bonzambe na bango soko teke na message okoyoka bango bazoloba tozotanga na mokanda na frère Branham nde nazomona respect ya makasi eza kuna siko nakota na mozimo tala bonzambe ya lelo biso toza bakretien ya basi eza nini nasepelaka na titi na bakretien soki basu problème okomona bakretien niveau bazolela yaya likambo esepelisanga makasi tala bakristo ndenge balelaka okoyoka baza mpe na banzembu na bango soki ezobeta oyo bango bakristo okomona mokristo amikotisi azolela ye mobimba mokristo ntango amikotisi okoyoka olobi te ti mokristo nyonso ezokwe biloko akomo eza kitoko te église toyokani église tozoyokana bien eza kitoko te biloko aboko bakristo baka baza na busoba ya makasi tala bakristo bandulu toniko ekomi nini yango nazoloba bien nazotamai na monoko te église ya nzambe ekokokota trouble te nga nalingaka ntango nazoteya fo mpe nademontre bino makambo nini ezoleka pa bana na nzambe po soki nademontre bino te boye boyeba eza te esengeli nademontre bino tala bakristo oyo ya bandulu tala busoba oyo ya makasi ezoleka mokristo Maître Matadi Wamba, Matadi Mawamba, Mwana Pelende, Pelende
kumwena yae Sala bidimbo bonso kumwena masifunke Wasisa bidimbo bonso lugasisa tata bila kabi Wasala bidimbo bekelenga bigato gomona wanyama Son Excellence tokeyi enterrement tokuni ebembe ngana kanisaki mwana na nzambe akozonga ndaku wakende siko komedite ayeba te lobi pesa mokolo na ngai lobi nga mpe nakokufa me tala mwana na nzambe na kimbuta tala mwana nzambe na kimbuta olakende koreflechir akende koreflechir eza na mokolo moko nga mpe nakokufa ndenge mwasi kitoko ya kali Son Excellence, Messieurs, Azalarawana, Jean-Marie Mboma, il va faire un mot par rapport à messieurs, Gisèle disait un jour, l'Afrique dira son nom et écrira sa propre histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs et ses partenaires, Gisèle disait un jour, l'Afrique dira son nom et écrira sa propre histoire. L'événement d'aujourd'hui, sans nul doute, restera gravé dans nos mémoires. La coupure du ruban symbolise, pour nous Africains, la bénédiction de toutes les entreprises. Par cet acte, nous communions avec nous-mêmes et avec nos ancêtres. La sobre cérémonie, ce jour est une critique historique et sociologique qui marque l'arrivée dans le monde des nouvelles technologies de communication de nouveaux enfants. www.congoswisstv.com et www.véritéuniverselletv.com que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Vos applaudissements s'il vous plaît. Beaucoup de bruit. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était là le conseiller et chargé de mission à la maison civile du chef de l'État, Jean-Marie Mboma Likondongaba, le coordonnateur principal de l'ONGD Anga, en sigle, les amis de Ngaba, c'est-à-dire, il est notre partenaire direct, c'est-à-dire, Congo Suisse TV et Vérité Universelle représenté comme état un cellule de communication au sein de Anga. Êtes-vous d'accord avec moi? La presse congolaise, êtes-vous d'accord avec moi? On est ensemble. Clin d'œil à Patience et Duba. Là, je vois grâce à sa combat. Là, je demande au président de bien vouloir s'approcher pour cette cérémonie solennelle. Cette cérémonie qui, s'il vous plaît, prière de nous lever. Prière de nous lever. C'est une cérémonie sacrée. Merci beaucoup, sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Oui, voilà, le ruban est déchiré comme ça a été déchiré.
à l'histoire de Jésus-Christ. Voilà le vin est dédié à nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres sont hyper d'accord à l'avancement de nos sites. Là, sous vos acclamations, encore une fois de plus, on est ensemble. Là, je demande aux autorités de bien vouloir accéder pour la visite. Je demande aussi à nos journalistes, Jérémy Idele, soit là. Pendant la Ngwende ya Congo Suisse, au Tanzanie, qui va monter ma cambozawa. Amona makambu eza awa. Là, je demande aussi à Laetitia Meta, pendant la Ngwende ya vérité universelle, au côté déjà. Merci. Yévé à service traité. Merci beaucoup, Claire et aussi à la salle de rédaction va continuer dans le studio de plateau la mission. On va visiter avec la presse qui est représentée. Donc, ils sont là. Là, je fais très bien à tout Roger. Jonathan. J'ai mémoire. Vous n'avez pas besoin de photo avant. Après, vous jouez ce que vous voulez. Nous louons quand même ces initiatives. Sachez-les que d'abord, moi-même, je suis le premier partenaire de ce site internet. Donc nous sommes très contents de ça et puis je répète, je suis le partenaire de ce site internet. Et en tant qu'autorité, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les journalistes des Congo Suisse ainsi que Vérité Universelle? Non. Aujourd'hui, le média aujourd'hui de l'Internet est critiqué, vous en tant que responsable? Non, les médias est critiqué comment? Les médias n'est pas critiqué. Qui dit que les médias est critiqué? Non, ce sont des gens qui disent n'importe quoi à propos des médias. Mais vous les journalistes, moi je vous demandais seulement d'être fidèles à Congo Suisse. Hein. C'est tout, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez image. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que vous ayez un cordon pour que vous ayez un casse junior. Bien géré Kobe Yanga ya Kati. Omoni naye? Oyeko yoko saratin. On a ça Thomas Polo donc makamna yeko mona wa na yebi to ko lobelango mwa muke mais fona ya mona une émission spéciale pour to lobelango makasi. To moni bo inaugurer bureau, bo pesi baninga devoir ya ko sala ba bureau ya ko sala siège ba ye ba site internet ezaka place boye. Et surtout site internet eza vraiment valoriser te na mboka na biso. Et ça li on ndenge nini ya boss na yo asala bureau moko ya bu. Bon, et ça d'abord bien Makassi. Là, je salue les foules et Big Boss, mon papa, Maître John de Switzerland. Oui, lorsque Maître John a Solstein, il junior Mouab n'a pas ça tout travailler. Na ici na un contrat na site mso tout on te paye combien? Na ici ba futa en autant. A ici nga ba junior Mouab. Le roi kuna ba futa robo et moi je vais te payer autant. Allons dans la planète Sola bien. Oh. Moi je vais te payer autant. Et puis je te promets par rapport à savoir-faire na opeso gérance ya ba site na ngami balé. Ozok na c'est bon ça va na résilier contrat pour qu'on na aller na contrat. Na résilier contrat na planète Sola bien na yé. À tout là qu'est-ce qu'on peut faire? Na imposer. Na ici moi j'aime la logique dans tout ce que je fais. C'est que je peux te demander toi bureau, toi ça siège. À tout le bureau, moi, internet, bureau. Chez moi, j'utilise l'internet autrement. Photos en bureau, photos en plateau na carte. Ça va boluka. Mais au moins, yo coordonnateur, mais petit frère, superviseur, papi le Congo moni ambinga.
tant tosolola papi bon toluka ndako topesi commission pa moto azwela biso alule ezala ya boîte le vieux Léandre Lule azweli biso na ye na tali yango bango nyonso batalaki etika ka cordon ya otala ntango na ye na tali boye na babi c'est bon nde omoni atuninga junior esengani basala devi na ye na bato basali devi napesi forme donc tout ce que vous voyez là eza conception imagination ya junior moyo siko na ndenge kotonga bamasa ebele tofai na bango wana mpo ngaka complexe te balobi yango boza ebele boye rtnc oyo benini est ce que balochocho kofutama bien eza nde likambo ya papa abiso aleki papa bango na ba moyen bakokumisaka mutu te nga aza mutu te mutu akufi ale naloba titre possible c'est que je vous dis so eza na deux boss ya ba internet ya ba YouTube o bafutaka bien boss na biso akozala premier ozolobaka bongo lobi kosala émission spéciale eyindi junior moyo wabo apupoli Congo Suisse banafute bien te c'est tout à fait normal eza contrat. C'est tout à fait normal. Moi, je travaille dans le monde. Et ça, monde a intérêt. Il y a des bénéfices dans savoir-faire dans le monde. Ce qui est pour le monde. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'obligation de kende. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Moi, mot de la fin par rapport à Bandeko Bazolanda. Mot de la fin, na babos ya site internet. L'impossible n'est pas Dieu. C'est-à-dire, à ce qui concerne les hommes, ce que Maître John a fait, ils appellent à Babo, c'est belé, mais tu valoriser Moussala. Au lieu de dire que bureau est dans la chambre, dans studio, tu valoriser Moussala. Géro, c'est qui? Mukete po belé to ana bango yoka biro ezala na ndako mutu moko bon cameraman monter bureau to kutana wana to valoriser ba boss belé ba na bala mais siège administratif et social il faut ezala c'est la moindre des choses et puis je te promets d'ici fin de l'année to beta chaîne à TV Vérité Universelle TV analogique na numérique dans ma soleza bongo. Merci beaucoup to kotala la ngaka mais fona yango pene mission mo spéciale to lobelango vraiment to lobela Géry Nazawa na biga pa Sylvie Kabea Motema ya Didier Kassongo balobi Espefak together toujours voilà. L'artiste de mon pays Beckham ok vraiment Beckham akokende boyete Beckham un mot na yo aux artistes bo travailler na ba chroniqueur bureau ya Congo Suisse un mot na quand même na bato ba Orlando na poto un mot na présence na déjà dans les équipes d'Atouye Bikara na vraiment en plein concert banini na côté ba biso ouverture ya lor na biso ya sika Congo Suisse un mot na ngai ezake bon continuer à aller bien vraiment na s'appelle il y a trop beau bonne des ala soutien na bino na que ça que biso artiste s'appelle lobby tout ça batu na mboko bonne des ala ça s'appelle il y a trop na fraude na mission na bino voilà mercredi to kozala na siège talaka voilà merci beaucoup de continuer to sala toujours ba micro baladeur par rapport à ba ndeko na biso ndenge bazo lobela masolo ndenge zoleka. Voilà, merci beaucoup Chic Mampouya. Tozo continuer toujours dans ma image. Toza awa na pi Roger moi na mboka molobeli ya maison mère bonne santé. Moi na mboka pi Roger donc ngayo ndeka uzomona. Alors il y a liboso présence na yo awa oye ko visiter ba ndeko bo travail kana bango en collaboration presse en ligne ou les internet yebise biso mona yo par rapport ya bureau o inauguration ya bureau Congo Suisse yo lilobano ezani na ba ndeko nyoso ba Hollande. Donc merci pour Maître John, hein? Donc Maître John Kolosito par rapport à l'innovation, une initiative à Sali. Au moni ma boye même na ba télé monsieur ce ça matin. Depuis ma presse en ligne banda to comment mon la ba suka ba logo tika mutu mo boye bien fille mo boye ba mo ba cotiser na ma tout n'a pas de question. Mais tu vois comment on a qui awa au moins bah mambo sérieux. Donc bah bandit d'abord aux autorisations mais quand pas l'État. Donc l'État a yebi bango et bazu bah sali bureau moro pour na musala malam na ba journaliste na bango et voilà le lo bah sali inauguration bah invité biso bah partenaire na bango parce que tu travailles en commun encore quoi. Donc bino na biso tozara toujours ndenge moko. Voilà que vous invitez biso en moni toye pour encourager bino. D'ailleurs puis Roger vous avez que encourager ba initiative à boye. Il y a moni présence, il y a mon mboka puis Roger. Nesika pour que to me camper pour encourager les kamaboye.
Comme ça, et puis ça peut, baninga msusu likanisa boye, que quoi ba ko encadrer ba journaliste ba za na valeur, ba za la batumo te ba benga ba chronifuati. Non. Donc d'ailleurs si tu as boye ba ko za jamais na chronifuati parce que niveau organisation ba na ça la rédaction, ba za na ba très bien organisé, vraiment maître John to pesio longo nya to wa ke lo ba fololo pour en tout cas sérieux. Oh tiens na musala na ndenge songi na bipi Roger mwana mboka na moni pe na inauguration bureau mais suspendu na ndenge otonga bato ebele basepelaki na suspension oh Yesu Kristo nzambe Basimba mitou barigeta on comprend pour dire que Yesu kutu ma passe naye ezali na bato basepelaki pourquoi pas pire Roger que Jésus donc j'ai béni les jaloux oyo asepelaki en tout cas na bénir ye nga na lingi ye oyo alingaki mabe na ngai nga na lingi ye oyo motutu alingaki mabe pire Roger nga na bénir ye na lingi ye na bino mpe bozalaki toujours koconseille nga bozalaki na nga toujours kosolola kolendisa ngai en tout cas merci notamment vient na nga Semi Mbanza de Parigo vient na nga Alpha Mampuya na Paris ye moko Jean-Marc Abunda 520 giga masa na nga MD2 Fiston Ituku V John Mabaya en tout cas PDG Maluma Voka masa na Eric Ize vraiment bozalaki belé ba Charlie Moyo bozaki wana ko conseil et ma famille surtout ma famille ma maman donc mes enfants bandeko nanga nyonso bozaki toujours olendi sanga et sans oublier mon amour que j'aime beaucoup que j'adore maman Bijou Kalumu na maman Paradis vraiment azaki wana tout le temps ko olendi sanga vraiment merci donc mboule beta rapesi laka aujourd'hui et eza suka ya suspension nanga je crois Nicolezo ya na bino toza toujours né tozala mboka toko sala pena mission moko spécial o toko lobela pena masole belé merci beaucoup toke na moi en transition image comme on a pour vraiment filmer nyonso télé réalité va supporter ba titre mais biso dans la titre mabe te bango ne ba ko lisa biso ba titre mabe Adam Suluzo te na émission titre moi autobeta mikolo na émission na talaki Daito atika chronique basombela mutuka yango atika chronique Jambo kuimara kwa mane nuji mwana wanza handa munaji mwacha kuja jeba jeziwanye jeziwani kumwanda muna shilowani kumwanda muna mutukena ni moyo jabulu mwacha kuja cha mubije mamuwani kwele ni moyo bala wasakombi wa mukula muntu yosuji ni moyo kwa jiyo soja nzambi mwakala wanye shilowa benga toana studio poto ka nena ebisaki bino ngai nazalaka moto oyo nalobaka vérité nakotika koloba mokolo tv kobongwa na radio po tomoni studio yango oyo baconfrère baconcert nyonso baa na kati bazovisite plateau studio na bango po touti deya na bamontage nga nazalaka mpe émission na plateau mais awa nena nazala meta na barani nga nakanisaki inauguration ya chaîne télévisée na radio bana bachaîne ya Kinshasa baza na batilo bana baconduire ya basociété au nom de mon Dieu chaîne à travers Maître John parce que les seuls sites internet la chaîne Baza reconnu dans l'état
également au bazana kanandenge masalanga Tony Koko voilà mon ami Koko en tout cas mon ami ndenga la chaîne Oyo ya Maître John c'est-à-dire Vérité Universelle TV na Congo Suisse et puis on a encouragé l'initiative au sala junior na superviseur junior balata bakanga Maître John Makasi mot de la fin ezaka kenepi ba tubase bele ba la biso mon ami Rabi Mavinga ya Congo ya avis du public ya Didier Masuki mande fois pembe na Suisse to soir ne pe mingi Samantha il faut ji mama bonheur petit sœur na biso ça dit ba petit na biso to encadrer na makambo mot de la fin ezaka ke mwana mboka Maître John to yebi ko ta sap to yebi ko ta ba initiative ya rapé na mboka ya kolongolela biso ba igwa ki o maire ya Celle nous on ça peut il y a Christelle Mamou petit mangali en tout cas ça fait plaisir hein tous les la carte ça dit Christelle Mamou Vanessa Moussaou na moni bozake belé c'est biso to yamba na maboko en tout cas c'est pour na bébé biso na gena pas anniversaire pas na bana en tout cas merci beaucoup bino tout bolinga botanta na bossa abonner pe côté na Ciel News parce que ça peut na biso na cameraman na biso obo pe ça Chic Mapouya, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous avons Samantha, la partie et ça va bien. Samantha Boni. Par rapport à la situation, il y a bureau, désormais, pour la Congo Suisse. En tout cas, Oyo, il y a presse Oyo, et puis il y a médias Oyo, rôle par rapport à Dikambo. Normalement, on félicite Maître John, vraiment Maître John, félicitations parce que oui que Maître John a salé le comme on a la maté tous à la vraiment honnête donc banda makamba bandia ya cité banda ya net et banda bureau ya boy donc oh l'équipe même chaîne sous ça ah yo yé d'autres travail na chaîne ah oh yé donc félicitations et ça exemple moko à na ba boss na biso sous dans la carte de présence ya maman Kaluka donc c'est vraiment ba boss tout le monde est confrère Basawana ah ndekonangai ya boni ouais ça va malgré le bibo final na toka ni sabotsel bosalinga sinité vraiment Jerry plaira ah talaka Jerry pena baro finaye na masolo non en tout cas ndeka babenga biso on croyait que biso nyo tout okuta na kuna bon ba marambango ils a répété msomo na biso to kemaluku yo genda ki santu comment on voilà donc mais ils en ont na intention moroté ya ko fina toni en tout cas talaka yo voilà ndeko na ngai to lobela na bureau oyo to lobela na no siège Suisse yo zape mbiaka na masolo oyo un mot quand même na boss ou asali lo en tout cas félicitations boss hein boss ya Congo Suisse et puis na mona kombo mususu ezala wana Vérité Universelle TV en tout cas vraiment félicitations parce que botse pena montrer au ezala boy ezala pena ba chaîne de télévision mususu ya bakine awa so okay baza pena espace à boité donc vraiment félicitations boyende ezalaka en tout cas to monique to na bango ka boy petit à petit ils vont comprendre que site internet eza o bango ba mona raté net considérer site site et puis on a ça na télé parce que na mo pe na télé ce qui va si comme tout ça qui m'a des jours parce que kuna na télévision au gros ça l'émission moko na semaine pour na site internet voilà merci beaucoup vraiment l'intervention si ya mulex tobwakaka na ndenge oka tokendela yango ndenge yebikaka ti bakutia yango na makolo merci store na New Zealand banque mondiale na États-Unis exemple à suivre banque mondiale Jerry Pazolela quoi voilà merci beaucoup Laetitia Meta yaka pour vraiment la yaka meka yaka pour na lobby c'est déjà cordé
Laetitia Meta otambolaki na basite yebisa biso lelo yo makambo site esali otikali libela makambo site esali na tikala omona onte na basite nyonso oyo oyebi donc totravaille ozotravaille nazomona bino bato ebele na site na bino ndire bato onatra eramo nazomona ndire RTNC est-ce que salaire eza ya bien salaire ya bien si oyebi nga salaire ya bien so makambo esu malonga to oyebi na oloba oto boyi bosala o eyindi Laetitia Meta popoli Congo Suisse yango tozali yo oyebi nazali voilà oloba nini na bapatron oyo bapatron bazo raisonner mpe basala lokwa oyo patron na bino asala vraiment encouragement kaka sauf vraiment bosala eloko boye vraiment initiative oyo même biso moko baagent wana kati awa marqué biso totambo na biso mpena basite internet Jerry Coberto aza mpe mpena fondateur ya basite ebele ya bato Marie bawanga na Marie batonga bawanga na rayo pe Marie pe comment boya no ngo oyebi ya boyena ezate ezamba liboso ba patron ba site nyonso bana poso osala likamba boya tonga na ko encourager bino premièrement bo sala ngo po esala biso pepe sa biso valeur au moins le par contre benga biso ba conifote c'est parce que bazo mona to mo zo be élément na banzela na babala bala to ke to kutani to zu be élément to sisto ke na si terrasse mo boy na terrasse mo na sa nzete mo boy to ke to zo monter be élément la ba mona te ba conifote mais on a besoin de conifantité et belo baleka na télévision locale na biso pe to l'équipe bango entre ba patron ba site vraiment ça et ça bien et qu'on valoriser biso pe ba journaliste na bino vraiment et ça bien mais conseil na pesi autour ba Steve Kamanga boko tanzela ya kofinga ba musicien te bino non nga bene singande na za na ko futa ngambo pona za na partie na e pendant on a parti na futa combien voilà merci beaucoup Laetitia Meta ndé na za mutu wana ponga na za na partie na futa combien et là on a tina mutu nango prix nango ndé na lati boye bi sentir nanga prix nango so oyo pesa ngambonga ponga na za na compte na yo puis en combien to na Congo Suisse ambongo nga azwaka yesiko bakisa nga likolo nango combien likolo nango ponga na za partie na nzoto ya botao corruption ni yo yebi nga linga corruption te aboni boye voilà Manika te mochodo balingaki baya mais lokola lelo gare centrale ezalaki te moye baya eza te il fallait gare centrale eleka namoni vraiment babi Manika babi ya mipenda ya kati mini donc bon bayebi te bozalaka bongo voilà tozoye déjà Manika boni oui ça va yebisa biso nanu visite na yo invitation na bapesi yo omoni cadre ya boye bureau ya bandeko na yo esali oni oui esali plaisir esali vraiment plaisir il faut encourager makambo malamu to encourager toujours makambo malamu ino makambo mabe pour mabe to linga omesa nango pété donc en tout cas ya malamu nde faut omesa nango to zwa un plus pour yo pour luko au progresser pe donc en tout cas vraiment courage na mkolo site oyo ba félicitations pour to lobite ke batu musu bazaki na idée nango te mais bazaki na courage au salate là to komi na suka j'espère que bolandi ndenge batu ndenge encourager mais to kokai koleka boyete mwana moso bakumise trop na Congo Suisse Jemima gros bébé de la presse donc concert nanga tozalane depuis kala malgré pas tant mwana ba site mususu pe basala makambo te tika to lobat les lois na site oyo basali bango bureau basali bango siège Jemima yebisa biso un mot na yo quand même na initiative vraiment ba initiative ba boyeka ndenge Gérald Lobby nulle part ailleurs pour moi le événement il fallait qu'à la Congo Suisse fallait qu'à Jemima les gros bébés allongwana nous à ça la transfert les plus chers na Congo Suisse lelo makambo l'inauguration moko moni bat balé bat bameli sortir la titre mabeka moté mabé pour se tout ba ayeboye titre obotala ndenge Congo Suisse basali mpiaka batukuso yozo banga ba titre lelo po bozwa mama na ba titre lelo nazo banga te pona yebi ke le kwa yo zawala mutabu zoba oyo ko sa nde buzoba la Congo Suisse na vérité universelle yango na lobi ke no so telinga sita mabe tala na la matricule na la mukada na la matricule l'été edinga la ko poursuivre yo Jerry Coberto eza ne bongo yo bongo na biso ngande bongo na yonde les zakari zela totonga na skopino pe bo anoche ba titre mabe te biso o invité à lobby yango ne totango na titre ya nzoto ya botau to mona ebele baloba bo basala ngo te meka biso te meka biso na loko mo bo mwana to taka titre makambo o ya lobby siko ba souffler ngelo mo Jemima babi eloko bo ma site internet ba fille bosaka na site internet soki bokomi basi ya ba musicien eloko bo ma site internet yango wana bino j'espère que bosala makambo wana te d'abord
musicien eza na kaka titre musicien aza mobali ngai bato balinga ba musicien na ko condamner bango te pour place bagenda ko kutana ba bango bolingo ngazala bino ne ba chroniquer oye na orchestre les baleti maison mère olingi ba musicien nyonso ya maison mère osilisi bango oke na Villa Nova olingi bango nyonso pour poli sans kutu président donc babi bino vina bino te pour la personnalité na valeur ya kibo mwasi déjà mo mwasi obimi ba peut-être par exemple obimi na Nicodème obimi na limousine obimi na Igo Sente atayomo koko minanyam faut zara yet so zara ye wana nani oh yete yena ina tanga nanya pa muta songi tanga neti nanya yebani soto vantaka pona biro na bino ya Congo Suisse nde makamuna da fier na site Congo Suisse tan natali kama men so ngata nati da boss na ngala tinga banana c'est likolo amo boss na nenga songi totonga lisusu bien balobi boze belé on dirait na Onatra et belé on dirait na RTNC est-ce que salaire lobi rosala te ke indi jemima popoli Congo Suisse et rosala likama salaire ma salaire oko dropper nzawa yebi pour anga ça l'émission ba meka 50 pour la transport de so ça l'émission 4 na semaine ana 200 ya ba transport et bon salaire na musa baninga musu basite na kumisa na boss nanga te pour na kumisa pour na lia kambonga boss nanga salaire à part même sous boss ndena bo fa na bongsa suki bo na boye go bébé yo polingi su nini on vuluzie les gaga na FBN les kala western na leki trop kala tamki na salle. Voilà, merci beaucoup Margot sana ba site mususu bo monter biloko na basaba nzedi mais lelo bozo monter na bureau bozo na plateau na bureau odingo me mangala makamo pona finga place na uta ki wana pena yi tenga la finga raté na kuza na rappeler yonde te o rappeler ngate o tinna ngala mabe peut-être ya maman la biso donc na EHP Media jamais na ko finga maman la biso. Voilà, tu as vraiment chaud. J'espère que Chic Mapou a tout ici. Entretien d'Abisso Oyo, voilà. Désormais, Congo Suisse, vérité universelle. Sur l'avenir, Éthiopie, Wanaka, Oye, Wanaka Chikapa, non loin, donc à diagonale, na bureau président d'Abisso et Lombe, groupe Simba, au Bango, contact na Bango Pepe Sami. Bandeko bolandi biso bomona te ki oto yaki pona ko telemela ba patron ba ya poto non to encourager bino et on sala bien ponga gérer compétence na sala pe na ba site belé bana poto boyebi donc to ça c'est na ba site belé bana poto mais to tikala ozo makambo te mais na yebi que celle news ya Christelle Mamou bientôt pe avec Papinzo na meso to tia biro na banda loana et on sala bien pour yazane mona ki nazane poste ya pototé donc et on sala bien merci beaucoup na bande gonyo so bolandi biso Chic Mapou ya merci tokutana à la prochaine Azali frère en Christ et le cousin en Christ et papa pèse héritage. Azali sœur en Christ et le cousin en Christ et papa pèse héritage. Papa yo pèse qui vision, pèse biso provision, tolingi to monanela biso. Esika maele ya bato esukaki Yo ya bandi salela biso ya minene